Bonjour la famille, soyez le bienvenu dans l'émission Tosolo la Bible. Émission Tosolo la Bible, wana et kambami na sœur Marie-Grâce. Avant de banda mission nanga lelo na osenga biso to s'abonner massivement na Marie-Grâce Maluka Pimbo wana YouTube na biso, s'abonner ou partager vidéo ou aimer ou liker commentaire nga lingaka ba commentaire ou ekisa la biso bien ce qui me place moto bongisa boyebisi biso esala biso bien. Tozana mokilo toyekola mutako kazate onga na koka to kosi mutako kazate ka nzambe mutako ka na Saint Esprit tozoyekola dans nalobaka so notre kufite surtout na moment tozali ya technologie toyekola kaka yango na osenga to s'abonner vraiment massivement na Marie-Grâce Taylor TV et ça la biso bien mbote le bande onyo surtout bolanda biso partout bozwami mbote na ba woman of prayer à vendredi au tozana veillé tozanga te mbote mingi ebele lelo toye na sujet na biso ya thème lelo tozali ke non il faut vérifier tozala kwa bandimi ya berin na bandana na koloba boye na ye ko juger te na ye pe ko critiquer te na ye ko sala émission to sur la Bible nazaka toujours basé na Bible yango na ye na acte 17:11 nalalaka na yeba un jour nalalaka nalota ndoto nzamba olo balanga lobi même si omoni ba erreur ya ba serviteur nanga ou ba servante ko critiquer te bondela alba nanga bongo depuis jour wana nyonso namonaka na bondelaka mais o stoppenga te na osala émission pona koyebisa bandeko toza lokola bandimi ya berin Bible ezoloba na biso pardon apôtre Paul na Silas le bakendaki koteya balobi bayambaki maloba wana vraiment bayambaki bambrasaki maloba na bango o bayaki koteya mais problème ezalaki ke non babandeki kozonga na baécriture bazonga na écriture détail po bayeba soki vraiment oyo apôtre Paul azoloba na bango ewuti epai ya nzambe babandeki kovérifier po bakosama te siko Bible elobi bandimi ya berin bazalaki noble ke bandimi ya Thessaloniciens. On dirait bandimi ya Thessalonique, on dirait bandimi ya Thessalonique bando occupé na bango te ya mabe ya nini ba okotsa kaka mais bandimi ya berin soko yeli bango eloko il faut ba vérifier il faut ba yeba soki ozoloba makambo ozoloba eza na écriture euti epanzambe nalingi naloba ni par là tant o tozali eza to moko oyo fonga na to vérifiaka même si père spirituel na yo ayeli yo message moko zonga na écriture so eza na écriture te zela Saint-Esprit a convaincre yo soki a convaincre te kosala ngo te kosala eloko te au nom de père spirituel alobi nanga pokota lifelo na opesi exemple ya jeune prophète nzamba alobi na ye vieux prophète ayo bimelaye au nom de père spirituel vieux akola yebe aza na expérience na ndimelaye ememaki jeune prophète na liwa na kata Bible na bimite émission to solo la Bible to solo la na ba commentaire na bino esunga biso Namoni, serviteur de Dieu moko azo bénir batunako, je te bénis au nom d'Abracadabra. Vraiment. Baluka gauche, bala moninga, baluka droite, bala moninga. Peuple de Dieu, vous aveugles, tout cause aveugle pour nanini. Pourquoi tu n'as niveau aboyé? Eza ba mo mususu ozo obligé ko bala banote ke neza mabe déjà yebi to kola to yebi ke za mabe naza na kati ya dictionnaire et la kisabiso to na ta o to simba ba téléphone na bien ka pamba te simba phone kota na Google tanga abakata ba définition na bango ya liboso na moni awa I would that people say when they do a magic trick in order to make it successful. Eza maloba oyo
Batu balobaka so balingi basala ba magie na bango ba make magie yango is a successful it happen. Balobi eza incantation, eza magic word, eza incantation oyo ba magicien vraiment nde basali batilisaka yango mingi. Said by someone who is performing a magic trick in order to perform it successful. Eza mo oyo ba magicien batilizaka pona basala bas réussir, eza incantation. Donc sikoyo yozo bénir nga na nini wana na ndenge nini. Peuple de Dieu toza lokwa bandima Berenko, toza lokwa bandima Thessalonique, te toza lokwa bandima Berenko. Onoka ate lokwa Marie Grâce leader a woman en prayer a lobby boyebongo bondima. Non, va vérifier. Kende kozonga na Bible o vérifier. Ta o tozali na lobaka to na to moko respecter, oui. Honorer, oui. Oloba nanga likambu na otala na Bible soki neza na Bible te soki yo komona nga okopesa nga titre impoli, je préfère na latango. Po aza mwana na aza impoli na lobaki na yatanga asala bo asalité. Je préfère. Na préféré. Mwana ana abimi kaka lelo azo mona lokola yenda yebi. Te tam so tika na ba nostalgie nzamba za Saint-Esprit za na osusute. Mais tam so mwana na Saint-Esprit ndaza na ye. Peuple de Dieu. Surtout peuple congolais. Botangaka Bible. Totangaka Bible. Surtout peuple noir. Totangaka Bible. Bako a Congo totangaka Bible mingi mingi. Soki ba yeli lo moza na Bible te ko sala ngote. Jeune prophète akufaka pona ko respecter vieux prophète maloba o vieux prophète alobaka na ye et même na liwa yende famille sala perte jeune prophète vieux prophète atikala. Église munene to vandi poka serviteur de Dieu o a père spirituel lobby que non na pamboli bino na kombo ya soki akotanga komba demo moko yo yebite yo polobi amen e ya ekota kati na nga pa meza la bongo ti amen ezala bongo tant tozali fo totanga Bible mingi tant tozali fo opriaka yo moko mingi ngoko za na relation yo na Nzambe. Tozana tant que no fo lukaka ba prophète surtout bato balela ba prophétie et belé ba se connecter ba faux prophète likola ko lukaka ba prophétie Nzamba lobi nini banda penza ba banda lo ba changement la vie no ezalaka te parce que Nzamba zana yo a singa makambo kat na yo o changer po y a manifester tellement zo yo ko makambo kat na zo changer te ako manifester te eza yo moko. Na lobi to vérifier lokola bandima Beren acte 17 détail ba détail apôtre Paul oui oza apôtre Nzambe oui yo monaka Nzambe oui yo solo la Nzambe apôtre Paul mais il faut na vérifier makambo solo balanga soki ezala ba écriture soki ezate apôtre Paul nwana eza yo kende ko sala ngo na osala te no sala te Odiboso Nzambe na olobani nena okufa na okenga moti la okufa ke yo mo Nzambe alotanga écriture te poani prophétie céleste yango na kata Bible otanga Bible te poani faut tanga Bible faut vérifier on non na bénir bino na non oyo est ba bénir bino na non oyo est-ce que non wana na kata Bible za yo acceptango olobi pe na moningo pe na moninga obozo sa écarnation sur écartation sans le savoir le peuple périt par la manque de connaissances bazwara connaissance na otanga na yeba je musunza mba yo visiter nga lobi nanga bazwara connaissance na kotanga kana prière te na otanga
Kana prière te na otanga. Zala lokola bandima berin. Toi na temps oyo. Bato ba comment profiter na titre na bango bazali. Pour ko abuser na bato. Pour détruire bato. Ba utiliser ba titre o bazanango. Pour ko lelisa bato. Ko yokisa bato passe. Au nom des titres o nzamba pesi. Au nom des titres o yemoko amilatisi. Pour Bible lobi nzamba lobi na suka ba oye belé. Boyeba bango ba signe. Siko soko tanga Bible oyeba ba signe na bango. Soko tanga Bible to oyeba ba signe na bango. Na yo te ya Bible. Na yo lobe la Bible. Il faut qu'on vérifie. Pas parce que yo lobi nanga momo ko na répéter, il faut na répéter, non. Si on a répété na bimel impoli, oui, na préféré identité wana. Que identité oyo na répété pour me manga na kufa lokwa jeune prophète. Non. Na lingaka respect. Na imposaka respect. Na respectaka. Mbana mikolo nyonso. Mais ena makambo solo binanga na sala. Na makambo nzambe. Nzamba zate. Tika na. Na senti conviction te. Saint-Esprit me mi conviction te. Tika na yo. Titre eza ya yo. Nzambe mtapesa kiyango. Yo moko ebinde mozo ya kiyango. Ba élévation ba mbongo ba minene. Za euta ke pa nzambe. Nzambe mtapesa kiyo. Diable pe akuma kopesa. Soki pe diable mtapesa kiyo. Na yebite. Mais forcer nga na salate. Ena mdusu ndozo babazo kakanda. Nga sepela la mtotala nga zo kakanda pono peso sukanda makasi kitoko. Pona nzambe. Pona nzambe, oui. Pona nzambe. No tosa nzambe. No respecter nzambe. No banga nzambe. No respecter yo. No tosa yo. Mais makambo okoloba na nga soki eza biblique te na osala te. Makambo okolingo imposer nga so eza biblique te na osala te. Peuple de Dieu, toi na temps où il faut vérifier la parole de Dieu. Faut tanga Bible mingi. Rideau ese pasuka. Lelo na lati na obondela. Na obondela likambo na lali lelo nzamba la kisina likambo wana film. Na munyango. Nzamba kola kisayo. Tokosami mingi. Tokende na libulu. Koza aveugle te. Bondela nzambe. Nzamba ola kisayo. Toana ta oyo nga ona vandiawa. Nzamba albaki na nga bikende sa peuple na nga na zozonga. Yes, Jesus is coming back. Nozonga va se préparer. Diable a comprendre ni connaître kalimi kie sa moi oyo. A ozoya na vitesse. Les ba chrétiens ba lukana nous soifé d'argent, soifé d'élévation. Prière mukie malingi élévation. Prière jalousie na motema malingi nzamba salela ye. Diable azo travailler. Nyoso to luketi kala. Toi nango posa oui. Mais attache-toi na nzambe. Attache-toi ensemble. Et là, maman mosusu na kata église babi pro répéter. So comprendre te ko répéter. Na ba jour tout ça na réunion. Réunion na bat nyonso bazaki d'accord. Car mutokolo réunion ye aligné ka bat basa lokola ye. Bat balobi amen yo ka bat so amen nga avant mama. À répéter 3 fois amen. Naza d'accord te pourquoi on ba amen. Nasa hypocrite. C'est que problème na ngande hypocrisie na linga na kokate. So na lingi, so na boy. Na laksa ke na lingi na laksa pe ke na boy. Na va nanga. Amen. 2 fois 3 fois à comprendre à l'équilibre.
tout ça ni pour na d'accord te na kosa hypocrisie na lobite to manquer te na pese exemple j'ai vu prophète j'ai le prophète soka boyaki elinge di melokola impoli aza impoli menga se pesa nzambe alinga ka se pesa prophète te lelo to comment vivre to se pelisa bato nde na vandia mama nga mo ko ko se pelisa te mama nanga botika bobanga 9 mois ko se pelisa te et bongo yo no se pelisa te non kokate pour le cœur de l'homme se pelisa nango et se pelate so ngande na comprenant le cœur de l'homme se pelate non se pelisa ote non se pelisa nzambe nzamba se pelisa yo so la nase pelisa non sa ba erreur rebelle c'est mena se pelisa nzambe nzamba se pelisa o abonnez-vous massivement na Marie Grâce Taylor TV bana nzambe toza lokwa bandimi ya berin tangaka elobi te question iloko nyonso père spirituel na yo papa na yo soki na église pasteur na yo alobi yo répétant il faut vérifier toza na oya bien toza na oya mabe tam sous place yo kanisa za bien oyebi te bondela pe place ozali mingi faut bondela la place ozali nzamba révéla kao bondela tam sous nzamba bano message na nga ngwana ba mo mususu etanga manakata église église à Satan pesa église en nzambe ezali mais bazuka batie kombo nzambe banzambe bazebele nzambe ni bango baloba azobelela nzambe ni bango bazolobela faut basiko ko vérifier bilembo ezomonana bénir nga au nom de Jésus Christ de Nazareth na receive ngo o bénir nga na kombo moko boye na obeta na Google na otanga détail na boyango na boyango tanga Bible mingi koza apprécié te nzambe apambola yo tolandi video tanga ka Bible zalaka lokwa bandima verse ya babere na vérifiaka écriture nyonso taka niveau nzambe atizaka apôtre Paul taka niveau apôtre Paul akendaka mais là ayeli bango maloba ki apôtre Paul na yo ya yo ngana vérifier sur eza bibliquement non vérifier tam sous stress moi mataki apôtre Paul yo le maman na ça stress tam sous na ça kanda te non vérifier pour Bible le bala que non presque non nzambe mutabaye mo sa te apôtre Paul mutabaki que non moi ça quoi enseigner te tam sous mona ki moi si muke boy ay ba oyo te ezaki nzambe te pour lelo nzambe utiliser basi ya na vent moko ya basi ba oya ba Déborah bazoya nzambe o préparer aucune démon ko résister liboso na ye moi so amema ki apesa ki vie azoyo pesa vie lisusu a craser mutu ya serpent o eza Satan nzambe o préparer armée wana ya basi tango oloba mambo esalama a préparer bango et baza prête à obima bao nokisa mbula lokola Eli eza mwasi pasi wana nzambe a préparer bao si sa guerre ennemi asuka lokola Jaël eza mwasi nde nzambe a préparer lelo bao zonga mais apôtre Paul bakini to vérifiaka Bible tout en Bible nzambe apambola biso écoutez nsomba la simana émission tous la Bible et si ka peut-être oyo nazalaki moi dur to nazalaki moi bolimbisinga na lobi te to manquer menga so na boy so eloko wana eza na ceinture nanga ke non conviction te na salate so yo balanga eloko pesanga ton na prier ton penda tazu une année 2 ans so ina yoki nzambe te na salate na ba maman moko proposer nga serviteur de Dieu moi linganga mingi serviteur de Dieu na servant de Dieu pardon servant de Dieu na linganga mingi ayo proposer ngai mariage
taka mutabeta wana no sali ba nabeta ba 8 ans ozela ba te ba 6 ans à kozela mariage ba 5 ans 6 ans ayo kozenga na yebise mama na bondela ça fait 3 ans ngonzamba lobana ngate nazonga na ngate mais yesi ba solola ki ba sala ki ba zonga ki bobe mais na linga mama ngo mingi et pas linga nga mingi mais yo proposer ngeloko moko boye on a vanda nazo zela na bina bondela na 3 à 4 ans ngoyo na okala nga munga nzambe te ena vandi nanga alinzambe la yo lobalanga alobi nanga banzela mususu alobi nanga maka mususu et bon ce que son accepta ki wana poka mama na linganga mingi ninga na raté makambo nzambe lobalanga pour on nzambe bo sengeza le meilleur kitoko tanga bible nzamba pambola yo nyonso eza koloba te nyonso eza kopie te pambola nga na kombo ya Yesu Kristo mwana nzambe pambola nga na kombo ya nde nalobi esika nazalaki dur vraiment besoin place et en comprendre parce qu'il y a des choses où ils ont ça colère sainte ezomata na kati ensemble bato obéni bona kombo moko ya abracadabra otoyebi eza bien te colère sainte ezomata yango wana nazotinda bato na pardon na banini na kempolitesse te na kwa manke te mais naotinda peuple de Dieu tozala lokola bandima berin po bible ye moko alobi ke na suka bakoya ba faux prophètes bakoya na kombo na ye alors vérifier moko ndeko côté ya azoko abi nzamba pekisi ekobo te nga moko boso ndemba yaki okutana nanga 12 ans ngoyo abi nanga mutu moko kite tala siko différence siko mutu aboso asambela pa na ye est-ce que ça m'a bien lobby ten non ça m'a monzamba lobby nanga c'est ça yango na bito vérifier yo kanzambe nzamba pambola yo abonnez-vous massivement na Marie-Grâce Taylor TV on est qui servant de Dieu Marie-Grâce asekaka ebele alingaka ebele asekaka ebele nzamba pambola pino tokutani sumbala sima abonnez-vous massivement bye bye